Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Bino o bolanda ngo chaque semaine to yamba batu nyonso tu ba musicien ba comédien ba homme politique to yamba batu nyonso tu na émission na biso. Comprenez la fabrique de mobalier boya nga ko sala l'autre la madens po abulaka ale nyamana moto eloko ekabola na makanisi yo bonne santé Achille okotika mbala moko au bandi na biso directement na ambiance auto zakango chaque jour. Bonne santé. Santé posée na bandi na ambiance ponga na ramta ambiance. Bango baza batoki ba misu ba benga onga capitaine onga nani ngasiko na za ceinture blanche ya ba animateur na yaka na ambiance. Donc kotonga na za kotonga na za donc faut ambiance zala. Tant boyambi nga boye donc boyambi ceinture blanche élève ba animateur. Donc faut ambiance zala. Élève animateur ndenge zomi benga wana élève animateur mais tout moni Fabregas azate na Kinshasa nde to lo basiko Fabregas ana voyage mais yo élève animateur oyembi na animation wana osalelo moko lelo mascara yemba na partout mututu azoyemba mascara azobina oyeza na moto comment orchestre ko voyager etiki animateur o abinisi monde entier juste là to comprendre Rando ou bien aux gens ils sont pas Fabregas te otonine te wana père na ngai wana parler na ngai nazaka wana makambo voyage ezalaka makambo ya problème technique moi ke makambo voyage ezalaka makambo problème technique yemoko prezi ayebike ninga osala makambo na ye donc ezalaka besoin na parler ba nyonso boko so ka makambo nyonso te mala moko donc père ayebi ninga kabolaka makambo na tana ye ayebike archive faut alawa faut en boy père abi mo le pourquoi bi que archisan en boy tikana na kin o concentrer pe makamba kini ninga la après savoir ko concentrer makamba kin na bi on a ça na ngana na rien à dire avec devant père na Fabregas na longwete na zaka na boulot na ngana sala ka pas maestro fabo donc makamba voyage na makambo ya technique ya mouvement technique donc a permis sur abi yo pe mana loka bozala ebele ba misusu pe ba kende te a permis singate bika wana soda na ye otikali okete otikali na kete par rapport na ndenge kono ba makambo mususu pe suki kana voyage wana te to utaki bangola même na Luanda créelenga ke archive za la kaka il faut donc tellement yé moka linga ka il faut na za na Luanda yango wana za na Luanda donc na utepe Lubumbashi to boite yoka okende Luanda oke Lubumbashi oke nini mais bake Gabon ozana crio oyo bwakaki esali impact ya makasi o mutu nyonso tu aoyembango o mona teke so bake bakomi kuna batu basengi bwaka no kriyango Yimene dile ngaya merci mingi na nkolo ozala Fabregas mobalier oboyaka kosala l'autre la madens bo abulaka ale nyama na moto ninye kabola na maka ale bloqué yo nyama abulaka te moto abula Patrick Peti na ngai yaki umenga igeluvila nanga oksili malenga yaya oh mwasi andako lengala libala na yo oya libanda zaka kansele oya ya jolongo oh pine reserve soge baby toko tsamo susu ezalaka bongo soko siami toko tsamo susu ezalaka bomba mama ya zando bokasa eyenga oh batela fam bana yena zoka ba kalengo ya oh jine
nete mwaka yanga mokoro emaso nangoro Achille malembe nano omoi teke na crio wuti obwaka siko comme si ozo copie animateur moko boy nde na oloba bato nyonso tu bayebi déjà animateur na olobela ye nini ka yo lingi kako ke kaka na ba côté wana po toyebeli animateur wana kaka ba genre ba crio bwaki ba nuance wana euta na animateur wana oyebi Achille animateur donc aza idole na yo te nga idole na ngai eza ba vena biso ba leka kala neti ba vechore ba somono ba idole na ngai eza lokola ba vacuum na ngai eza lokola ba somono ba vena nga chore somono wana otanga eza bato ba marka to boite ba marka vraiment parmi ba animateurs ya Congo mais ba marka au moins moi kala siko na génération na biso Achille teza ba animateur ebele o ba marka comment yo kika otanga somono toza ba animateur ya ba orchestre ebele ba sala pe cri et yokana parce que veona somono la so travailler pour somono c'est mon vie Achille batu mususu bano ba otala biso siko ya génération lelo ba yebi somono te bayebi somono te to expliquer bango nini baza toza ba animateur ebele so lingina aider o ba yebi ya génération na biso siko ba ebele ya ba orchestre ebele yo ki otangela biso somono ta mususu pe somono wana pe azalaki ata nani azalaki ata animateur ya génération na ngati ta mususu na yebi ete po biso toza na biso bano tobali na biso makambo ka lobi atoki na biso ka malembe ta mususu toyebi na biso somono te mais Achille ba animateur baza ebele ya promotion na biso ya génération na biso okoki otanga komona bango bonyo oboka biso kana somono boy ouais à part ça yo tuni idole no nana explique idole nanga pona yo kaka e na lobi animateur nini o envia kaye po ba niance wana oboka ki ngolo kwa animateur ya orchestre moko pe ya munene ya Congo aboka ka bongo batu bayebi animateur ango ngana se plan ba travail au animateur wana lo ba salaka mais na envia mutu te na envia rende travail na bango na lobi ko envie te ondima nani ashina edeo ngai na bato ba bosaka comme si ba bosser son ndima nani na ndimaka velanga scrum makitonge kata fumba lobeso lobeso na ndimaka travail sous bien travaillera bien lobeso travaillera bien tellement tena bien par ça y apocalypse apoka Sandra travailler bien yola doit chemin bete to kwendila mama tatambola kana doit chemin bete to kwendila banzela suka ba animateur a Congo te suka ba animateur wana te Achille baza ebele otanga kaka likolo ya ona loba na aider yo tanga na tozwa tanga 10 animateur oyo yebi ya ba différents orchestres ngadi soke na ngebele na tanga loka misato tanga na misato na se plan na fela nga apocalypse Sandra na venanga somono no boya na lobeso kata fumbo donc ba animateur aza ka so boaka ya trio uta obwaka siko vraiment lobeso ko te wala lobeso te taka omoni yake na bamboka kenda ba kimongo wana za ba kimongo wana bokeka ka même nuance wana za mboka na ye kimongo wana bokeka ka même nuance wana za mboka na ye sko ba kimongo wana za mboka na ye ngape siko etake bosser travailleur donc on a travaillé fort tant que bosser na otala que fona binisa tout opé na banzela wana ba kimongo ça veut dire que pour monique na banzela wana et un impact et un succès makasi obio na sima mascara moi crio na boaka ki wana na boaka ni tikana landa moi côté lobeso pour permettre ngai na bimalisusu ya makasi te za pona bongo te po trois liboso na binisa imene za mboka ba Congo imene edile donc esili donc Fabrigas ça y est makamne esili comme na maboka Fabrigas ndi to mona lelo to komo bima libanda mboka par-ci par-là to komo kende donc na ebisa bango esili na ki Congo imene donc to loba ke idole na ezala lobeso parce que les seuls unique nani animateur o ayaka na ba cri na munoko mboka to yebi monde entier ba otala nga ba yebi eza lobeso so ki yo landi c'est que idole na yo pe eza lobeso lobeso te ba animateur ba na monoko mboka baze belé ezalo kwa banani ba c'est que c'est pela na lobeso eza lobeso te mais ba fena biso pe ba yana ba monoko nini okimanga bo eza lobeso te mais c'est pela na lobeso c'est ça
na sepela na lobeso ninga travailler osepelana mais idole na ngeza été OK Archie les hommes mutu moko poser une question ya bina cri na yo na mascara obwaki abi merci na kolo asala Fabregas mobile kitoko asali lokola l'autre là ta desté ce qui m'a desté l'autre là on an ngas na kumisa mingi na nzambe na ninga créer Fabregas mobile kitoko aboya osala l'autre là madens pour l'autre là na par rapport à quoi que ngazala par rapport que ngazala masala nga mo boye tondaki azaki ami na ngai tondo vivre na masala après le cas ba mikolo beto mo wela ne mwasi après comme na temps moko boye ya wana a combiner madens yonga skuta na mona nzela mutondo bundela lenzele yende mtakoma pede na seka fort yonga tala batu bazolo ba ki pede wana nga na otanga na kombote batu bayebi muto yo yembeli obi l'autre là mades batu bayebi no to wanga nini o banga na yo kotanga kombo nga lo baki nga lo ba madensi o ya batu wana bayebi te nga ba madensi par rapport ke ya mutu na ngai ennemi na nga tondo wela nzele tanto bando wela nzele comme na tamo boye comme pas Fabregas inspiration wana et comme na tana na comme na kota studio pas Fabregas inspiration na mutu ndo wela ne pe nzele lelo pe atika nzele ngo pe na komane pede boye donc mutu wana obino bo kanisa wana obino bo kanisa ye wana te nga na s'adresser par rapport ya mutu to wela wana biso to kanisa kaka yo po kanisa lobi ye wana tende to kanisa ki Archie question mususu eyelinga est-ce que tout le monde ba musicien ebele ya Congo ba animateur ebele na début babanda ka boy succès et mema bino mbonge moko mupepe moko o biso mo to yeba te lelo to moni e pas Fabregas oyembi mascara ndanti bazoyemba ngo partout mutu obimi lelo pona mascara lobby Archie to mona quelque part to o comique o leki kana micro na biso o leki ona bona nga Fabregas o boy pona ke skam sute po bina ba mise bozala ande na ki ingratitude makasi est-ce que aux appels quoi ba wana ba sala na ba orchestre mususu ebele to mona bango ba kumisa ba leader na bango na simape et ba koma ko leka na ba différentes chaînes ko finga ko ba n'importe quoi aux appels to boule peka bongo lelo lobi to mona pe Archie pe na ba nzela wana tenga bena par rapport à génie que nous avons tabanzela wana te nga depuis muto wana na ba wenge nga na ko préféré na ndo yemba ba vocal ne depuis na palais na ndo l'effort donc on a qui ko travailler en tout cas on a travaillé bien on a se planer depuis ba wenge on a travaillé bien tant ce qu'on a ça l'orchestre yemoko nga itali ka muto lo kwa na ndo se planer banda ba wenge c'est quand ba bon travail faut na travailler na ye tant on travaille na ya on travaille senga ngapel susu na comment ba travailler bien donc arrière passé exacté ba kanisa te ke lelo lobi obima pas Fabregas jamais nga na tena yekoli yo ka tena na lo banaze lève donc monde entier partout au la biso na monde entier partout au la biso na monde entier Archie la uti kolobabi ana élève donc ba leader nyonso tout bo fanda bozo bouleye ke to benda petit wana mwaka aya côté na biso a otika na e Fabregas lelo te po aza élève aze pas Fabregas akotika la et pas Fabregas Archie Fabregas na Gabon retour c'est pour quand retour il y a Gabon qu'est-ce raison jeudi sur qu'est-ce raison to beta concert mo na Mayalos na site Mayalos le 22 à part ça concert à site Mayalos to va sur un concert mo to beta dimanche site Mayalos to beta kota ba Ginette Mwaka après savoir ko beta site Mayalos dimanche to na concert bon na kata la samba mon dit que to zonga toujours chita simana na samba pas korobanga na biso to beta so ndule na lupango père auta yo mona on te que rankine zate confé zate mabe zate po wana korobanga na biso to zongele so chita sima ndule kuna na samba donc Archie Niansi et Orsel bino ba bon travail ka obo sepelaka nango ba fi masidi ba oxili malenga ba ibi makambo na loba donc ba dadi DJ na kata Suisse ibi makambo na loba donc Archie Niansi za wana ka pona ça ba bon travail po boyo kaka ba misa mikitoko Archie osala donc tout pe na ma vraie face sous na réel sous na banzela sous ya mayele po bobini katola mpoka zape na biloko musu bobina ba lo jokilo ligio bobina batika ya parole longole poso banzele zebele donc bobina on a pesca mo ba image po lelo boy ba koma oyiba ba yiba na banga donc to koma banga ba koma oyiba ba plan ba ta van ke bino bobeta ba yiba ki donc on beta ba maite boyo kaka odas na beta roi na c'est plus sabino na mado na cri rien à dire mais to moni générique ya sima et na moi
malili moko boto comprendre te ça dit à quoi biso banda to betaki na to balongoli biso ebi mais chaud partout et longoli ya madote et longoli ya madote na ndeni chaud partout et longoli ya madote ezape na ba nini mususu ba générique mususu o ebimi siko boloba ke banda wana eloko longola ya mado ezati tomoni zakara ye ko longola ya mado te ebeti na elongoli ya mado pondenge zobeta na façon moko mutu nyonso to otalanga bo ayebite non to oyo kabose abeti na façon moko na luka kutu nani animateur na ye aya ayebisa biso nano elo nini osala boye obwaka ki générique ya liboso partout au bini deuxième générique suka ekangi elinga kutu elongola ya mado tozela ngoka 2 semaines omona boya mado elongo batu ba obosa ya mado ya solo ko jamais po ya mado omoni archi ce que ndimite c'est que ondimaka mutabwa ki kriwana te moni ya mado eza babiloko moboye mama yele moboye nzamba osala mikolo moni yoka ya mado yoka te bandeli nango tsaka kaka so christianisme azalaki awa bien 18 ans ya yoka zakara nazwi vraiment tant yoka ngote mais na bana mai babosaka kitoko ba travaillera pena en tout cas ba travaillera bien bana mai ba travaillera bien mais on dit que zakara ce qui sali on dit que zakara ce qui sali 2 semaines 3 semaines plus tard et kolongola ya mado parce que ya mado pe zwa ki temps pour batuba yoka batuba apprécier ngo babilo msupe na sima zakala et super tante est elongoli ya mado te donc babilo que belé o yaki na sima ya mado elongoli ya mado te elongoli ya mado te ya mado eza kilo po ba kriwe boka mana eza ba krimo eza kwa be vocation so ki lokwa imeni eza kwa mutu mo za kata zamba bongo ba cri ba générique ebimi ebele a pas zaka to moni générique ya nini ya fali et sali pe impact makasi Robinho générique nezo beta makasi partout na ba boîte partout ezo beta fali banda bimisa ti lelo générique esali impact ya osakanate mais na okamande ni olobake eloko mote ya mado ti lelo muta olongola ngo ezake c'est que ondima ba animateur wana nyoso tuté yango wana ozoloba bongo tena ndima bango makambo na oloba boye fe na nga héritier minimbo ebi makambo na zoloba boye donc ba igelu villa ba ebi makambo na oloba boye donc ba ramaka nene ba fani miyake ba ebi makambo na oloba boye donc Yamado eza kilo babilo kwa ebeti na ngo babeti na bango c'est bon musique na bango kitoko ba clip na bango kitoko mais Yamado eza kilo ba kri wana tona biso ba kri moko boya be vocation eza kwa mutamati likola nzete mokonza abelela mokonza mboka alpo loba eza kwa bato ba mokonza mboka tinda kena zamba belela le to sana réunion eza kwa ba kilo kwa ba imeni mutama imeni edile merci mingi na nkolo ozala fabricance mobali oboyaka kozala l'autre la madens bo abulaka alenyama na moto ninye kabola o mwasi ya ndako ngala libala na yo oya libanda zanga ndele oya ya jolongo o pine reserve soko tie mobulu toko tia mosusu tokai boum. Voilà Archie Tobandi Koki Malembe pona chité na émission na biso. Je salue toute la famille Koulé. Je vois Natacha Koulé depuis la Côte d'Ivoire. Je vois Diane Koulé et je salue aussi Sandra Yakonzi, Brice Koulé, Trésor Koulé, toute la famille Koulé. Je tiens aussi à remercier mon DG Babi Papa moko muté en malamu wapi. Na ebi bana monde entier ba otalanga babi. Maureen nini yango iso komi na diaspora mikolo to landa site ezo fula ha tika sekata site cher ya Pirus Bunga awazala na Ukraine babi patron mutema malamu wapi babi mutema malamu wapi grâce na ye ndelo bomoninga liboso ya ba TV na bino ya ba téléphone na bino so ezaki pona ete yango na osenga batu nyonso tu obolanda nga na site wana boyebango ya kala na koma na www.diaspora-rdc.com bozala na bitida olanda biso chaque semaine on est là pour vous et je tiens aussi à remercier mon caméraman que j'aime beaucoup babi babenga ke caméraman à moins sérieux babi
impolitesse wapi Abel grâce na ye ndele lo biso to telemi bomo na biso partout na ba téléphone na bino na ba écran na bino so ki yete nde bomoni ngai te et archi to komi na suka ya émission moi numéro parce que émission elandamaka monde entier babi site les plus suivis ya ba site nyonso www.diaspora-rdc.com oya boy sana au site na o mama to komi na suka moi numéro moi ba mabanga na yebi batu mususu ba olanda na poto partout. Ouais, numéro nanga ezakaka o bala posa ko benga nga numéro nanga eza plus 243 089 92 31 349. Numéro nanga eza plus 243 089 92 31 349. Plus 243 089 92 31 349. Donc on va pour ça bien archi nuance pour un soutien pour un conseil numéro nanga yango wana na fingi nanga te na chrétien nanga mutute na eka kolobela selon boulot nanga ndenge ke na profiter na pesa mbote na dépanu kibangi de la part ya cameraman nangai ya moi série mbote na kopesa na ba Rosili Malenga ba mbote na ngai na kopesa na ba Afi Masidi grâce à Koulé na pesi ba mbote lisusu na batu to ami kilo ba sepela na archi nuance yeyo azali na pesi mbote na ngai pas mon boss Fabregas avec maman ayaki awa bon retour na mboka na biso Congo mère na biso Terry Alino maman na Jay-Z. Donc aussi ça et moi avant de terminer j'en profite aussi na remercier balobi DG na biso papa mutema malamu wapi grâce na yende leo na telemi na site yo ndele lo bo mona ngai na ba écran na bino papa Luzolo. En tout cas vraiment papa je suis vraiment avec toi, on est ensemble. Naebi ke eza na ngwelo ko to bandi ko banda mais ya malamu eza na sima poza papa mo mutema boboto wapi. Et je salue Mishpan depuis Irlande de bons séjours à Daniel Bolikia, de bons séjours à Claude Kia. Nabito yambi bino na Kinshasa, bon séjour nabino nyonso. Et j'étais aussi à saluer Ginette Mwaka. Atalo baba boaka ete. Des gros bisous Ginette Mwaka. Et là, avant de vous quitter, naotika nani archi nuance. Ouais, banami kili archi nuance yeyo mnabino yeyo ba posa ko soutenir na posa lisusu ya ba soutien na bino kota ba conseil faut benga nga so ba conseiller nga yango ko motiver nga lisusu et ça la ki na sa musala kitoko donc boyoki ngai y a rien à dire ya kolobeza te. Voilà to komi na suka émission na biso ba numéro na biso eza Bobenga ba conseil, on est là pour ça. Toza parfaite. Tam susu o tolobaki awa o eshokaki alimbisa biso toza bato.